Muito boa tarde, seja bem-vindo a Angola Última Hora. Nesse momento a Tânia Pedro Rei se encontra aqui na terra do Mabá. Aqui é a rua Gelado. Vamos acompanhar as duas, a família Fulama, que vou até aqui na família Luvualo para acompanhar no alambamento, o pedido do nosso pai, Elvis Fulama. Com a nossa noiva Carol Bábia. Estamos aqui. Então vamos ficar assim, sem ter curiosidade, vamos ver o que está acontecendo aí dentro, quais são as organizações, a organização que se ouve aí dentro. Eugênio Bravo, nos dá a imagem como é que está a ser a preparação do espaço, a organização do espaço. Vamos ver, entra conosco, acompanhe sempre Angola Última Hora com a Tânia aqui, estou sempre ligado contigo. Vamos logo acompanhar. Eugênio Bravo, nos dá a imagem. Amarelo acabou? Médico, esse aqui será para contar. Ok, muito obrigado. Assim vimos a imagem, como é que está a ser a preparação aqui, onde vai ser o local do alambamento ou do pedido. Então assim acompanhamos, vamos também acompanhar também como é que está a ser as mães, porque dizem que festa sem comida, nem festa. Então vamos acompanhar onde estão nossas mães, as tias, a prepararem a panela, a fazerem qualquer coisa para o pessoal que vão receber a família aqui. Então vamos acompanhar. Eugênio Bravo, nos dá as imagens, como é que está a ser a preparação, a comida, a panela, as panelas, como é que está. E os comentários das senhoras que estão aí a preparar a comida. Houve sempre um comentário, alguém sempre quer falar sobre o que está acontecendo hoje. Vamos nos dar logo a imagem, vamos ver. Ngai mama misindika biso tozali bazombo tozoya bapaya na biso baswahili ya mwana tozolamba biloko na bango awa ya liboso totana na pilipili oyo ezotoka na moto omona kangi toye koto oyo awa pondu esengaka kozolia mwa musuni ya mwa pondu ezala esalaka mwa bie mpona biso bakongo ezalaka bongo. Koto mwa mbinzo ezotoka na moto ekomi deya na suka pe mpona kitisa yango mpona kitisa yango koto oyo peshe oyo tola koni awa tozolamba ngomba mikuwa mpo babokilo bango balingaka biloko ya misuni koto oyo matemba mpona babokilo na biso bango baza baswahili balingaka biloko mingi. Awa mpe makemba mobesu tozokalinga yango oyo manioko tozokalinga mpo baswahili balingaka mwa babiloko esalaka bie mpona bango ebela nyonso mpona botyamba oyo mpe mwa sauce na biso bato balingaka biloko ya kokauka basengaka baza na mwa
Kombo na ngai tia Maria me na yebana na kombo Kulutu. Soko lingo benginga Kulutu benginga mama Kulutu nazali kaka na kati wana. Nazane sengo mingi penza. Pona papa Elvis alongoli si biso soni. Elvis Fulama force tranquille alongoli biso soni ayoko zuela biso Karo Babia ayoko bala Karo Babia tozane sengo to sepeli penza to sepeli to pesi ye moka ko swa biso ba mama babota bakoma bampaka nzamba batela bango me yo muta mokili keba na yo na yebisi yo yo muta mokili keba na yebisi yo na kombo na Yesu oyo nzamba kangisi moto akabola kazalaka te keba na yo nazoyebisa yo oyebi bisiko ozali to wapi na wapi este west nord sud koto ozali nazoyebisa yo keba na yo o nzamba kangisi moto akabolaka azate bakangami nzambe mutakangisi bango yo muto ya koloba tala na choboy kanga munoko na yo bozo yoka na loba na portugais na portugais ni tashkuta ben shkuta be yo nani oy cuidado yo dongola misu cuidado dongola misu no português que é satanás né cuidado satanás keba na eloko nzamba kangisi ciao tempo na ba marié talaka na ba payo ba koya balia basepela parce que les gens pour la bien pour la fête mingi bazoka nsete mikolo loko la crise eza corona eza batu ba obala zoka ndeka na kati ya crise na kati ya corona batu ba obala batu ba otonga banda ku baza na kasi omo komoni bilo nde eze belé to laxi déjà ya ngwana kana na laxi. Para nós vamos ouvir o comentário também das pessoas, porque a mamã Carol é uma mãe também conhecida, é uma mãe que tem pessoas que lhe conhecem, tem pessoas que acompanharam também o seu andamento, a sua fase, que até eu chegar assim. Então vamos ouvir os comentários que eles têm para dizer sobre esses dois casais e papai Elvis. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Vamos ouvir os comentários. Não dá para nós fechar assim sem ouvir também de outras pessoas de fora, o comentário das pessoas de fora. Então vamos ouvir. Muito obrigada, a gente vai vir dar logo a imagem. En tout cas, alors nous nous remercions dans nos Zambé parce que dans ces circonstances nous te remercions parce que yem taillé bayi que oui malgré tout ba confinement oyo mais moi na recevait le sabbat. Moi na recevait le sabbat. Na sepeli makasi ndenge epeseli boy. Tondo mona nga ndenge wana mais ce que mateo mona ngo ke du eza réalité vraiment que les mecs gaillé vraiment pour s'appelle ça mona. Pour nga na zana minga olobate na remercier ga Nzambe. Caro azali fille moko bien éduquée, asola bien. Si alobi ke ba lukanga parce que ayebi ke na yebi pe par rapport ndenge ya a vivre ga ndenge pe azalaka. En tout cas, on a sepeli makasi. On a souhaité qu'il y ait une bonne fête. Malgré tout, on a eu bien avant qu'il y ait eu problème, il y a des. Bon. Des, en tout cas, il y a des gens qui nous ont le lot pour le lobby bakunda. On a qui souhaitent en atteindre. Et là, on a souhaité que tu souhaites parce que nous avons dit mais pour nous, on a souhaité qu'il y ait une bonne fête. Donc, on a assuré batu oyo bakozala wana bakosepela parce que na yebi mwana nanga Karo ndenge azali akotika bango na eloko te o boye na lamba akolata bien wana kuta ko décevoir ngate pona mobali na mona kaye mais nanu to s'approchana te ke to solola mais de toute façon que na yebisaka ke a sepela azui mwasi ya bien. Moi, je suis bien éduqué. Abatela ye. Ndenge na libala babatela ka moi sinos. Ngai mama Monique na kati ya mabor. Karo aza mwana na ngai leki na ngai ma copine na ngai o banga na lingana kati ya motema na ngai.
mukolo lelo eza mukolo moko boye ngai nakozala te esika bokuti ngai po eza mukolo moko ye esengo makasi kati na bomoi na ngai makambo ngai nalingaka na vi na nga yango lelo Caro akokisi yango wana biso bamama tozalaka na bobangi te po Yesu aza na bomoi lelo Caro na ngai azosepelisa motema na ngai azobala libala penza oyo esengeli abala libala wana eke na mapamboli ya Yesu Masiya Nzambe abatela bango Nzambe apambola ye apambola mobali na ye vi na bango emata ti likolo Nzambe apambola eza esengo mingi mpona Caro eza esengo mingi mpona nga mpe mama na ye Caro mwana ngai kosepela ngai nazosepela ezala pena kosepela bo mabe eloko so ekangami na se ekangami likolo ndenge Nzambe azokangisa libala oyo ekangama ti yo na mobali na yo bokoma ti mobange bokoma mobange ya kotala susi nsima te kotala mpe kende kaka liboso ndenge okenda na mobali na yo bamapasa balanda bamapamboli elanda nazala kondima Nzambe esasali. Muito obrigado, assim foi feito, assim ouvimos. É bom ser comentado, é muito bom. Não é só a família que vai comentar sobre a tua vida, mas as vizinhas, pessoas também do bairro também podem comentar sobre a tua vida. Não acabou aí, continuem sempre a seguir-nos, porque assim vamos chegar até no salão, onde está a ser maquiada a noiva, onde está a ser preparada a noiva. Vamos acompanhar tudo da partir de lá, como é que está a ser a maquiação, como é que estão a lhe maquiar a noiva. Vamos acompanhar também como é que também a pessoa que está maquiando, o que ela tem a dizer sobre a maquiagem. Vamos logo acompanhar, Genebra, nos dá a imagem, vamos sempre a seguir. Bom dia bagi style nga bagi luka luki wala lang wali banda ko din 50 kwan sekian 50 kwan isi kami so kayak ini mau tahu gue kalau mau dia itu No salão JSP. Vamos ouvir o que a nossa querida tem a dizer. Essa maquiagem é para o dia ou para a noite? É para a noite. Para a noite. Sim. Está sendo tão puxado. Sim. Tem que brilhar um pouquinho, porque é à noite. Então já está assim toda bem preparada já essas horas. Mãe, está toda bem preparada. O que estás a dizer através do teu trabalho?
convidar aqui o povo. Nós não vai poder, assim que está a começar às 6 horas, não vai ter ruga, essa cena toda. Tem maquiagem na sala, não tem fixador, não é canga, mas não há tati lobby, a usar não. Isso aqui é uma escola que ela teve, ou mesmo é só pela primeira, ou já trabalha, já maquiagem mesmo assim? Na maquiagem boa na sala apenas choia cliente só que aí para pegar choia na ninguém na sala boa na sala ba cliente super vai a ter sala na bimakito na sala e para ela te encontrar para você poder lhe maquiar, como é que foi? E a ser nanga na ebie aller a rolar etaye to ebani penza ser nanga donc aza bien makas côté na mona ke bien aza mutu moko ato yeli na kanda mendenga oyambela yo okokonstilikelete asola bien kitoko makasi na sepela na. Ok, então foi boa escolha no lugar dela escolher para você poder lhe maquiar. Sim, é bien na sepela pela com maquiar aza pose aza les aotungisa pete. Okay. Qual é o terminal que você deixa para aquela pessoa que também precisar fazer a mesma coisa para vos contatar? Como é que é possível para eles poderem vos encontrar? Numéro na telefone é 940 74 96 00. Monsieur c'est 932 04 11 92. Donc na página na Facebook toza JSP Slamit Makeup. Na YouTube toza na Gisla Music. Muito obrigado, muito obrigado. Assim acompanhamos a maquiagem, vamos acompanhar como é que a noiva está a ser preparada. Angola, a última hora, sempre está conosco. Continue sempre a nos seguir. Nós paramos aí, estamos a continuar, porque a festa ainda não começou, vai começar agora. Então vamos acompanhar como é que está a chegada dos sogros, dos gerros. Sogro, como é que está a ser a chegada do gerro aqui diante da festa, diante do local onde tem atividade. Vamos logo acompanhar como é que está a ser a chegada dos convidados diante deste evento. Vamos logo acompanhar. Nos segue, Gené Bravo. Angola, a última hora, sempre com a Tânia Pedro Reis, estamos no lume, estamos no volume, né? Estamos sempre a celebrar e a comemorar. Então não acabou, vamos sempre acompanhar como é que passou a cerimônia da família Fulama, com a família Luvualo. Como é que foi a cerimônia diante deste lugar? E também assim vamos deixar também, vamos acompanhar também a entrada, a abertura do noivo diante deste lugar. Também assim não acabou que tudo de restante é curtição. Estamos a ver que estamos a acompanhar e dançar. Tudo que ficou é um evento. Vamos sempre a continuar. Dou obrigado a casal que confiou em nós, né? Esse casal tanto confiou em nós. Obrigado a este casal. O casal é vice Fulama, que confiou em nós. Na kombo na Yesu zana biso na masolo oyo na début jusqu'à la fin zala mkolo na kombo na Yesu. Amen.
Tosepeli na komona bino ndenge bokoti na kati ya lopango na biso. Me ya solo toyebi bino bato bokoti te. Ntango mosusu mpe na ntango ya confinement oyo atindeli biso bato po biso toyebi te bakotela biso na kati na lopango toyebi yango tolingi toyeba. Ya liboso to remercier nanu po tokoti boyambi biso boza na raison ya koloba ke boyebi biso te tokoki mpe kose présente kaka ndenge wana te. Nakozela yambo napesa eyano correcte tose présente toza banani bopesa nga ne fiske 1 minute seulement nde nakoyanola toza banani touti wapi toye kosala nini. Merci. Tala sikoyo nalingi nazongisa eyano na motuna botuni namonaki bandako ebele tosote soki na ye awa seke nayebaki ntina na yeli awa nabeti mpe porte namoni bofungoli nakoti na respect nyonso bopesi nga na ebonga ya kovanda noseke esika nakoti eza esika ya malamu mpona yanola bino nga naza nani. tobakisi susu ngai naza tata ya Elvis. Elvis yango tanto boyokaka ye kaka bomona ye te. Ngai tata Elvis abetela ngai lisolo ke papa ngai nazalaka na mwa moninga na ngai oyo tovivraka na ye. Bon, ngai makambo yango lokola eza ya bana nalandaka nanu te. Alobi na nga papa yambala oyo nakomi na se sentir lokola mobali fo okende kotika nga. Nga nalobi nakende kotika yo wapi koyibi okomi abi papa na bomi te. Namonaki ndeko mwasi sepelaki yango nalobaki ya kovandaka na nsima ndako nalingi te. Papa yaka tokende mwana kangi nga singa na kingo ngai lokola papa salaki mokanda natindaki awa yango nayaki mpona koloba ngai tata ya Elvis oyo natindaki mokanda na respect nyonso yango wana nalakisiki papa yango oyo atindaki mokanda ye wana aye nazongisi tata na Elvis. Ntango okoti na porte na ngai na masolo obeteli ngai naye koyeba eloko nini mwa moke. Me ndako na ngai tolalaka mwasi na mobali. Ntango okoti oyo eza mwa mai na komela. Oko mai yango nga namoni nazomela ngai moko.
nazalaka na mwasi na ndako yamela eloko te yokotika mpe mpo na nga koko na likambo eza te me naza na mwasi tali pembeni na nga koto omona eza na bato oyo amelisa abeli yango ebima na mai amoni yango mpona nayebi te soki ata na ebisa yebutiki ngai na melisa to mwasi na ngai melisa likambo yango eza mwa pasi eza pasi te papa Elvis papa balobi ke aza na mwasi amelisa seke mwasi wana amelaka mpe mai mikolo nyonso boni ngai nazomela mwa gazoza na ngai bongo mama na ngai akotalanga kaka na miso limbisa soki tobosanaki mama tobosani ye te soki toye awa nakanisi eloko ememi biso eza mama mama nde moto asali tokɔta na lupango oyo soki mama yango amelaka libele ya mama wana te lingaki ezala mwa pasi nde mama yango mwaye tosote mpe ye eza te tala tosali boye nde tolobi bolimbisi mwa gazoza ya mama bazoya na yango esika tokoti papa na biso awa namoni mpena mama azalaka na motema ya papa bareklamele ye na gazoza na ye ya komela seke mama oyo aza na esika na motema ya papa biso mpe tobosanaki yango te totala soki papa mpenza mama azalaka na motema yango tobombelaki gazoza na eyaki mpenza tokobosana yango te yango na bokebi mpe na bolingo nyonso gazoza ya mama na biso tala yango tala tosalisa papa na Elvis alobi aleki bandako ebele aye kokɔta kaka na ndako zoka nde mokanda oyo nazwaki ezali nde ya yo nayambaki mokanda natangaki mpe mokanda olobi na ngai ke Elvis akutanaki na moninga moko moninga na ye azalaka epai na ngai moninga yango nani mpo naza na bana ebele awa naza na bana ebele awa moninga yango aza nani natala Elvis opesi na ngai kombo ya moninga ya Elvis wana te malafu papa lobi lopango yango bana bazalaka ebele me oyo mpenza meninga awa wana mpenza ngai naza tata me nakangaki motema te soki ngai tata nakangi motema te nalobi mwana ya mbala oyo nakokende mpenza nakokende na ye nakokende na yo moninga yango mpe alambelinga fufu mbala moko nale fufu nabi Elvis mpenza nzela oyo yo olingi omema ngai eza nzela malamu nakotika boye te nde moninga yango abengami na nkombo ya mama Karo ye wana nde moto asali ke ngai nakota na oyo lopango
tala tosali boye. Papa. Soso na ngai ya mwasi nalakisi oyo basoso yami bazawa ebele. Soso na ngai ya mwasi oyo nalukaka. Abimbaka ake kolia azongi na ndako. Abimbi oyo ake kolia azongi na ndako. Namonaka ye lisusu te. Poko ekota namonaka ye te. Butu ekota namonaka ye te. Naluka ye pa bavoisin nyonso namonaka soso na ngai ya mwasi te. Lelo ezalaka na moto moko azalaka na soso na ngai ya mwasi na ndako na ye. Moto yango ezalani alambela mpe yo ya fufu olie nazoluka yawo butu mpe nakanisi sikoyo mabele nyonso mibale ekokiwa. Tala tosali. Lokola na lubaki tata esika mwana asali likambo tata azalaka na raison ya koinvente te, azalaka na raison ya kopesa te. Eloko asalaka ndio na ndimi nde nasali boye. Esika mwa milangi zomi wana lokola nalobaki nayaki naino mpona ya kosala likambo ya koresoudre esika mwana abukaki te, me lokola nakuti yango mwa milangi mibale yango awa lobi babanda ata na babriki mibale bazipa nano ata mwa libulu wana oyo ekozanga toyebi mokolo nini oyo ngai nakoya kotika yango mpona kozipa mpona kosilisa mosala wana babandaki akotisi yo na likambo me okota kaka okoboti osabo yango ngai mpe na esika bakangi moyibi batika ye nano akende nano ake kobongama bakangi ye mpe fraction ezomona moyibi akende nano akende kobongama nsima akoya bongo soki akimi ngai po naza sire na ye te po nazwa eloko alaka te abimisi na fenetre alaki te naza sire na ye te akokokima nga mpe lisusu esika bakangi moyibi batiaka be na bolo afuti balomande na ye batiki ye sikoyo ye azoyebisa ngai soma na losaki ya nsima oyo obongisa nano mwa eteni oyo mpo moyibi mosusu aya kokɔta te nakanga yango belibela lokwa na ntina zwi ye natika te namoni mpenza ata yebisa ye tosolo basolo mpenza tata oyo mpenza yebiso atako babi konfinema ezali ngatika mpe soki ambo ngasepeli bato bazali koyokana te bayokenda koyokana tata koti na lopango na ngai okobima te
porte eza okanga mobima ndeni nakangi porte deja obima su te yo otikala nje soki okolala soki yo okolinga kobima yo ozalaka na maboko na moko me ndenge okoti awo okobima su te toyambi yo porte tokangi bima lisusu te toza soki mwana azobima oyo oyebisa ye okei wapi yo mobali na yo azalaki awa te yo sika olingi okende wapi ola tata ezala koboyi papa alobaki mama mpe azalaka kawa oyebisaka mpe mama sa azomelaka azoza pamba te abatelaka mpe mwana apesaka mpe toli elubu abongisa elubu malamu Tala tosali elivisi yango ye wana oyo ayaki kobuka porte na bino fenetre na bino ye wana elivisi yango elivisi yango nde mobali kitoko boye na mandefu mandefu ya kitoko mandefu ya bonzambe ata moko alekaki afingaki omoyibi ngai te kaka tuna babaki ndoyoza mobali kitoko me ye aleki alobi yo oyaki koyiba ngai nabomeli yo moto na nsima wa ndenge oza wana oza na kimia nyonso soye le bienvenu merci mingi tomoni Elvis akoki kofanda na awa tozali na batata oyo baboti Elvis bango ye e baboti Caroline bango ye bamama mpe bazali wana bamosusu baza kuna awa toboyaki esika ezala na Combré tata mwasi batata mwasi mpe bandeko ya tata bango wana ozali mpe na bamama baboti Elvis e Caroline kombo Elvis esipesi nga monoko nakosana na kombo mwana nga bandefu no bien mpe nazwa ata kofra me ndenge ozomona nga mpenza nazali oloba na kombo ya tata mpe kombo po ete bapesi ngai lobifo wana me nga nde natelemi ya mpenza naza nde noko na ye mpenza okutana na nga na nzela te kobenga nga tata za noko na ye me nazwi bifo wana ya bomama na ya botata yango natelemaki na famille na biso mobimba yango kopresente bino bango oyambami awa na kombo ya famille Lukwa nde bayambi toyambi bino na esengo nyonso
za famille ya Elvis. Ngai na se présenter lokola tata. Mais à part biso bandeko mosusu baza na baprovince na kanisi boyebi makambo toza nango na Angola ezalaki prévu baya batata mosusu bazali mosusu akangami na Lubangu bamosusu bakangami na Wige banoko mpe bazali me balobi yo tata lokola oza kuna tocharge yo na makambo nyonso zala responsable biso tokoya kozwa resultat na epai na yo sima ya kosilisa baconfinement oyo kanti bainterprovincial nano ebandi kovoyage te moyen bakoka koya moyen mpe biso tokoka kokende eza te raison pour laquelle awa toza na bayaya ya Elvis wana kuna propre leki ya Elvis na mkanisi na bilongi ezomonana bandeko mosusu baza mpe na redori ya Luanda bakoki kokoma te mpona moyen ya transport makambo ebele lokola mpe bayebi boyebi mabor na biso ekenda sango na mabor biso kuna tokokoka koya te seke tokoya kaka ta mbala ya nsima nakanisi oyo nyonso ezali famille ya Elvis ngai nazo se présenter comme papa epai ya Elvis na nsima papa mosusu bazali mama mosusu bazali na prochaine occasion oyo tokozala nango vraiment bokomona famille mobimba ekose présenter complet comme ndenge ezalaki donc soki bomoni nga na nzela ngai naza papa epai ya Elvis bandeko bazali bandeko kuna bazali do vraiment toza famille complet tala tosali susu nakomizakanisa tokomi na suka masolo oyo esika oki toza na esengo ndenge papa osengaki biso omona oyo Elvis ayelaki na kati to esika na nzela bapolisi baza so bokomi kala kati to okanga bino me boleka pamba te bopesa bango mwa kanya ntango bokokati soki batata batuni bino bolobi te toke ozwaka na basenge mbanga aya okatisi frontière wa boleki kuna esengaka mutuka te bomati na mutuka so bokomi na libongo bomati libongo bozwa masuwa wana bokele mbanga bomati kuna babenga yango nini ebora boyebi ebora ta mosusu bayebi ebora te kuna toza na ebora eza wana ebora soki ezwi bino mbangu okiti mbandaka le ozwa masuwa boki ozwa kaluna boya na mbangu me nyonso wana ekosenga mafuta Elvis bakokende ozwa ye tosata mbongo atike epa batata mwasi bakende mbangu bakende ozwa tikali ya bino nga nayebi makambo wana bozwa atike na yindaki ekazo yangai mpe akendai congé monika mikolo classe eza te bana nyonso bazowela sani atambule kota akende ezali awa na Angola te kena kokenda wish lelo kenda siwa rien ana wish akenda kuna na Kisangani epo bandoko boyoma singa mwambe yebise 125 boyoma singa mwambe bokende kuna eza jeté soko za mobale solo te okokoma kuna te yoki papa soko za mobale solo te okokoma na boyoma singa mwambe okokoma te ifo za na mobale babengika mobale bozwi mwana botindi ye lisusu akende na mboka mosika bolingelinga bolamu te kasi sika tokosala nini ozela na na beta mapili kuna na kende kokamwa fika na kokamwa na ya kodefa na kusa okende kozwa kwa na kosa na ye
lobi awa naza na posa alamba elubu lobi awa yo lokola mama meka kobeta mo mutu ofuta oyo okoka kokoma mpe ezonga na ye naza na bosenga na ye awa kaka sikasikoyo La belle pièce est à repartir. Vraiment. Samedi. Samedi, mardi, Bandoubo. Parole pas bien. La fille de disque, merci, c'est vraiment. Oui. Samedi, vraiment. Parole pas bien, vraiment. Les vidéos, parole pas bien, jamais. L'appel est sur le carreau. Parole pas bien. Jamais vraiment. On sera tout seul. On sera tout seul. La paix des soirées. Parole pas bien. La paix des disques. Parole pas bien. La fille de Paris. La fille de Paris. La belle pièce. Lilo ezaka lelo tozali awa ti ntongo moninga abali sepela makambo bosilikosana te
Yebe c'est la tour na yo. Ya DJ kata. nayebisaki yo mwana na ngai azongenga ata na butu angengaki ndenge omoni auti buta auti na titule na zobia kuna nde mboko ngai afanda elenge mwasi kitoko ata nakamwaki ayo ya mandefu me mandefu ifo esangana na kitoko oyo po ebimisa mbuma kitoko Carolina, namoni bato aba mibale ebele me nazoyeba te nani oyo ayaki kotuma motema na oyo oyeli ngai na lakisanga nano ye nazomona bilongi awa kaka nayebi te yo moko ponela ngai Force tranquille. tunatoka mbali tunakuya hapa. Haya, boko yoka Swahili te. Biko hapa mingi. Biko mingi hapa, biko mingi hapa. Soy tolobito bina tito. Carolina bakotelinga awa boy. Babi bayaki koluka. Amen. Ngapena ndimi bango oyo lakisi. Me bakokende na kotinda yo na mokando ke topesa. Taba ilingai masango. Na mera mama. Vamos. Tepe kwa. Vaza. Papa, mwana na ngalo bina me. Na meli. Nakosepesa mwana ngai tina suka. Nakotike. Tito koma na tina suka. Bakoko bameli, na bakoko bameli. Alobi bokako fua. Ok, no beni boso. Boso beni boso. Koko papa. Afura boso. Tia sana. Tia. Sopa. Sopa na? Wewe sopa ni. Papa. Tomeli. Pona kolakisa toyambi yo. Na boboto pe na boboto. Tala ngai nazongisi oyebi
nde na bandaki kotala bino kaka namona bino motema na ngai ezalaki mpe likolo mwana mwasi oyo alambela ngai elubu alamba fufu ndenge naliaki nana oleli boke te tokolambela liboke omoni sika awa nde motema ekiti mpo nakanisaki bobalisi epai mobali mosusu ngai kobeta makofi ezalaka pembeni inobange nde moto esali ke makambo yango ekita lokola namoni na ngai karo mwana oyo mpe aza matata mwana oyo aza matata ekomemisa ngai ngambo na ye kofuta bamandi kirikiri nzoka tala nasali boye abuki fenetre bato amemi mwana bato sikoyo ngai nde moto naya kotongaka bamira bato naya kozongisaka longonya aza na région mwasi yango yanga mpe aza elangala aza elangala nasepeli lisusu mpona komona famille ndenge boyambi ngai malgré nazalaki na mwa kobanga nakanisi ngai nakobima na porte oyo te mpo bakobeta ngai awa kiki nayebi te soki nakobima ndenge nini me namoni motema ekiti boyambi ngai mpe na kimia me naza na mawa moko boye mawa yango soki botuni ngai bokoyeba yango te soki bobimisi ngai kaka awa na mawa yango ba bon nayebi te soki ekosuka boye wana kutu ezalaka kanda te Elvis mba mibale oza mpenza mobali maintenant oza mpenza mobali okokoma mobali kasi nayambi bino awa me bokokokende boye bamesa ezali awa biloko mpe ya kolia ezali awa tolia mpe tosepela te bana kanzi wana eza sela bango ndambo wana tia bana basangisi biso te yo komela kuna bana basangisi biso Tezoya. Bonne fête. Tosala nyonso malamu tosukisa malamu tosengi na mosa ya nzambe osambela po tobanda malamu mpe tosukisi na esanga masa matondo epai ya nzambe bongo tosambeli nzambe ya bibilia oza nzambe obongwanaka te baekonomi ebongwanaka bato babongwanaka me yo nde obongwanaka te tobandaki na yo tosuki na yo tomoni esengo ntango yo obandaka parcours okomisaka motu na suka nzambe tozokroire bolamu ya nzambe elandi couple oyo pambola motu nyonso aye na butu ya lelo kozonga ezala ya bien ndenge motu nyonso ayaki awa bien azonga mpe na ndako bien parcours ya couple oyo ezala bien tika kokoma na destine ya makambo nyonso ya libala na bango okopesa bango facilité na nyonso tozokroire na bolamu ya nzambe na kombo na yesu kristu nde tomondeli amen, amen.
Moninga Bali, Caro Abali, Elvis Mfula, ma force tranquille à Bali. Mais Nazo Rabinote vraiment. C'est comme si ma maman rendait bon CP là, ma papa bazo CP là. Moninga Bali. Vraiment, on dirait tout le monde matamale malembe quoi. Tomata lisusu, s'il vous plaît, tous à la gentille, les amoureux la sengo. Moninga Bali. Oh, oui que depuis bakanga l'église, batu ba voix et beba quoi, vraiment éviter quoi. Voilà, merci beaucoup, Bandero Nangai. Nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui. Vous avez répondu massivement. Et aujourd'hui, c'est un jour d'honneur, c'est un jour de plaisir, parce que nous avons devant vous deux personnes, deux amoureux. Aujourd'hui, ces deux personnes ont voulu réunir tout ce monde pour nous dire en fait que Batalanaki, Balinganaki, Basepelanaki, mais c'était en coulisses plutôt. Et aujourd'hui, Balingi va faire comprendre Nabiso que ce qui Karobabia, Elvis Mfula Mabazo Tambola Nanzela, Moutoua Benga Bango Lisusu, Moutoua Tchela Bango Pemisu Lisusu. Voilà, raison pour laquelle nous sommes ici, mesdames et messieurs. La cérémonie a été déjà commencée. Vous avez vu la partie traditionnelle, c'est-à-dire qu'Inzon Zelobama qui awati natango banderonabiso bakoti. Nous avons déjà commencé. Alors je vais déjà vous donner le programme. Potoye bandereni torotambola. Mais avant tout, banderonyo surtout au bazan a besoin ya rokende na toilette. Toilette est juste na simakuna. Na protocole sur yebité. Alors à l'entrée de jeu, nous allons commencer par un mot de circonstance. Cela va se faire par notre papa GG. Yende Moutaousa la mot de circonstance. L'entrée de fiancés, baza déjà à Tosana Baonakata salle. Et nous allons directement passer après le mot de circonstance. Torokende na moment à table côté nini bandero toro bandarolia. Et puis ouverture ya piste. Ba fiancé na biso, bandero na biso ba balani ba refungo la piste et puis l'ambiance va se passer comme ça. Et puis nous allons aussi avoir l'espace de ballet avec le groupe Mao de l'Éternel et puis Culture Louba. Et en sorte nous allons avoir aussi la culture Swahili. Voilà un peu programme ya Boutou ya Lelo. Encore une fois, Mbote Nabino et que la fête commence. Merci mesdames et messieurs. Directement un peu de la musique. Le temps de Ronabiso GG. Ayaka, Ponako la mode de circonstance. Moi, Maboko, Ponako Sepelisa, Bande Ronabiso Babali. Applaudissez s'il vous plaît. Merci mesdames. Et voilà, nous allons en profiter de son absence parce que faudra toyeba bandeko oyo toye kolanda. C'est vrai que famille Fulama et puis na famille Louvoilou bayebani na bango, mais na kata salle nous avons aussi la présence des invités, n'est-ce pas? Alors, tokuta na banzela Elvis Fulama, tokuta na banzela na Karobabia, mais bandeko toyebite soki bazali ndenge nini et biographie na bango ezali ndenge nini. Alors, nous allons en profiter aujourd'hui, Yaroyeba, Karobabia et puis Elvis Fulama. Est-ce que vous êtes d'accord tout ça lango? Voilà. Torobandana âge na savno moi j'ai auto ça 2 ans. Karobabia, adana mineur. Tandi bafani kimia. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par Elvis Fulama Dibanzila, autrement dit force tranquille.
Ça dit Moutambongo. On a évité quoi. Elvis Fulama. Azali. Mwana ya papa Fulama. Dibanzilwa. Et de maman Maria Mvula Diabakaka. Elvis Fulama Azali est né ya famille naye. Et puis nakati ya famille Elvis Fulama bazali kaka 5. Ah bino boza bien. Elvis Fulama. Bino boza bien biso toza 29. Vraiment. Elvis Fulama aye kokoma force tranquille quand? Parce que Batoubaï Bara Elvis Fulama force tranquille. Nini et Salake pour Elvis Fulama a comme force tranquille. Waneza secret, boye bangona histoire ya Elvis Fulama. Est-ce que tu aurais kobeta maboro pour la présentation ya Elvis Fulama? Elvis Fulama. Wana voit faire rigola boza songi. D'accord. Karo Babia Nzunzi. Karo Babia Nzunzi azali mwana ya papa Albert Nzunzi. Nena kota biso le romo awa. Est-ce que par le respect ya ba parents, ce totangi ba kombo ya ba parents baninga babetela bango ata maboko pour le respect vraiment. Tous à la gentille s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça c'était Kofi Olomide. Ça dit faire face na couple oh ya ba fameuse ndeto lobana Angola. Ça dit Elvis ayebana, Karo Babia pe ayebana. Sko yo yebana wapi. Oh les gars nzela ba obelela ote angaye. D'accord. Nous sommes en train de continuer, mesdames et messieurs. Karo Babia, je disais que Azali, la fille à papa Albert Nzunzi et puis maman Mami Solo. Elle est la deuxième de sa famille. Dans une famille de 4 filles, de 4 fils en fait, évidemment. C'est-à-dire, la famille a 4, Azali deuxième. Nous allons élargir le champ. Parce qu'il faut banderoba ibarape na kini to utarawapi na Angola pe to utarawapi. Karo Babia sort d'une famille très renommée de la République démocratique du Congo. Allais-je dire de famille très réputée. Nous allons vous rappeler ici que Karo Babia sort de la famille de général Babia. C'était à l'époque de Mobutu. Vivant à l'époque de Mobutu Bazao. Voilà, Roi Bilamba. Roi Bilamba, le Bibisoye. D'accord. Parce que DJ Gloire, vous avez l'époque à Mobutu. Voilà, d'accord. Alors, Général Babia, à l'époque de Mobutu, Azala qui paie aussi ministre de la Défense et puis ambassadeur. Il y a République démocratique du Zaïre. Ou République d'Isaïr, voilà, Manchik na robo salmenazongi. République d'Isaïr. Et puis Azalaki ambassadeur, il y a République d'Isaïr nakati ya Égypte. Voilà. À part ça, Karo Babia abimi lisusu na famille ya la grande dame. C'était ministre à l'époque ya Zaïre et puis à l'époque il y a Laurent Désiré Kabila, maman Nzunzi Wambombo. Ça dit en boyo ka Karo Babia Nzunzi. Boye bimbala moro. Maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup DJ. Ça dit collaboration sans makasi. Tant tozo mona Karo Babia Nzunzi, tozo mona pe maman Nzunzi Wambombo. So na bina fungola lisusu kote wana. Ah bato songi bazawa vraiment na yité quoi. Moninga Bali. Moninga Bali.
Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire, Elvis Foulama, notre papa, Papa Banebele, on a défilé de monde et Salema Awa. Et puis Caro Babia, ezali couple moko stable. Couple moko ya rosara langote quoi. Et lelo nazo senga na bandero nyonso tu bazana kata salle awa. To sepelisa bango avec des applaudissements pour cette belle présentation de cette belle couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lokola tozo courir derrière le temps. Lokola tozo courir derrière le temps. Nous allons directement côté le misa ba couple na biso poto kende côté la mesa et nous allons passer directement. S'il vous plaît, protocole bon conduire couple na biso to le kambala moko entre-temps DJ Music. Est-ce que ça crie ce soir au niveau en deux vraiment? Oui, le soir, la barrière, la larme, la larme, la souffle, la biso. La ite soir, la mole. Non, papa, non. Alpha Lukwalo, Alpha Lukwalo. Non, mais t'as l'air bazar à deux vraiment. Mais t'as l'air bazar à deux. Non, mais t'as l'air vraiment.
Elvis Fulama Bibi Molondi. Pour un côté. Carré Bakia. Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitokote. Maleka kinga na relation, maleka kinga na mbongo. Jamais maleka Elvis Fulama la la. Utaogamela ngo mazawa bibi para ebitera. Monika Bali Basepela Kaka Oazala Mbongo au Papa Monika Asepelisa ye Omone Elvis Fulama te Pense tranquille Karoba de Bibi Molondi. Merci, voiture dans la bine, s'il vous plaît. Voiture dans la bine, voiture dans la bine, après ton bine, ça va bon. Azota la maman. Abidi la bine, ça va tout. Zali sou accéléré, zali sou accéléré. Bakara ici va yedi. Couple Malondi. Paroma de Bazouaki. Voilà maman Zuzi en maman. Azali Mbiki. Hey. Applaudissez les cris de joie, les cris de joie. Et oui, on dirait vraiment l'invité quoi. Ça va aussi, ça va bien race. On dit que la danse entendre, il y a plus fort Rwanda. Est-ce que tu as un gamme pour la Karoba Biena et le Vito Fulama? Merci beaucoup, merci beaucoup.